Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Aïe, le mot quoi ibsakanga binanga. Jojo. Ah binanga omoni yo. O mema maki. Mais na limbisio. Mais na limbisio. Suzy. Mais Thérèse na limbisete. Mais Thérèse na limbisete. Oh, moi pour écouter zo lela makasi me aloba mabe. Ozomona. Eh. Bochaka kaka teke batu bazako ba mabe na ye. Ye pas zo ba mabe abak. Ye pas zo ba mabe abak. Jojo. Matanga na biso soto kokele kaka. Eh. Boka te som tazo mi boaka na mabele nde aleka ki bolingo mi. Eh. Batu baza zo boka. Bazo mi boaka. Maka spectacle zo le kozo mulango te. Oh. Na zo boka la matia na muna na. Tika. Sikotan yo abi Gabriel grâce aussi bantu na limbisio mais Thérèse ate. Ai singa na limbisio po kota ki na makambo moko boye. On me mamaki. On me mamaki. Ezaki ni likambo on me mamaki. Bon siko nga na yebila ngate. Ba apprendre na ko comprendre que ça qui filme. Filme wana. Apprendre na ko comprendre que ça qui filme wana. To lela na modération ya ko boa ka njoto boye kiei. Hein? Ta ko kufu to zo sunga tan. Ata yo moko. Tola la kuna. Ya pas force les la maison mais non. Ezalaka. Ezalaka le kechu moi mbanga pe matière ko bima. Ezalaka. Pas de ça on mine matanga. Eh. Yosko yo le la pendant des semaines yo le rano ka chaque jour mutaza mort. Non. Te. Ozo lo leli. Au PMI. Fandi na yo comme nango normal. Comme nango ya bakata malembe kolela mingi te fatu malembe bijou la rebo pe misa babi danser bakata pas lele makasi jo wana ah oh il fait changa Mobutu au kati masolo kitoko ah ici pechanga akati donai biso awelelite a sali minene te a déposer a kani masolo point. Donc, à Pessi va te belé kimia. Wa mukolo, Mobutu. A welanite. Mais à Tchebatu, à l'aise. Directement, bataba 10 basal nini. Babimi. Baki na bango na ngote. Balongo la dynamique de lemba. Bacha ya biso nyoso. Ya ngoli comme dans le baka. Gesho longo la dynamique de lemba. Parce que tout le monde est à zo cotisé baba na lemba te. Ba pe bamba baboko ba makasi. Bacha kaka lemba kasi. O balingi ngala kufa. Bango ba kufa na bango. Oyo ke tozana so da problème ya ke mike neti nga za na poma mutute le kino karini ya mali le aza mutu na ngai donc nakenda kuna le pondu na ngala funa nga munene na meli mai na nga akeyant na lingi na pomte bo le kino karini ya mado nga za na ngala bien na bato nyoso tout ya théâtre na linga bango mingi donc na lingi na problème mutute bo le kino karini ya mado oh coquette kutu ezaki kutu kita mata ndeko esa coquette te na tumbola ki okaka basangisa basi ya théâtre bavanda to so to na makambo akoloba il est temps de confesser et comme tangu mututu aloba tangu ya koloba makambo wazana ikama muninga aloba se dégager mawabi bokini bosenga bolimbisi bosala bosanga bosenga nzambe bolimbisi bino tu ba comédia basi osala mabe mambo soya yenda senga bolimbisi yo na ok senga bolimbisi nzambe basenga ke bolimbisi en général te bien so boke senga bolimbisi te yo soko yebi mabena oyo sala na mokili oui mao fukama le bana nzambe limbisanga na monde na biso oyo to na biso mabe mais poison ah ti mais nina za poison ibutu ezaka ti lelo vraiment ndio mona ki poison za point oyo ka pe biso ga zo poison na yo ka kapa bat ndio mona pe za poison ya bon poison peut-être bon wana nango parce que ba lo bon sabi ke sujet ba ka pe ba obenga suzine doki na théâtre akanga ba chance abato bon ezako circuler oui ba kango oui FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Ma
ba ibinga mbongo nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lokiti na yo tuno sa nini o eza chance transfert ndina piembo nyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectant le norme. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre 2 grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international, une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51. ba vérité Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya solo. Merci na ba abonné tout une émission Nabiso anakati ya Congo Liziba TV, botala kabiso partout dans le monde entier, bolinga Lekechu Nabino, vraiment babi amis ennemis, toujours continuer toujours intégralité nango anakati ya Congo Liziba TV, babito benga kinga Lekechu, est-ce ka kolekata kolekate yango ete leo tozui parce que faut ko zoya loba. Pe to cha tocha fin na makam oyo na kati ya émission na biso ya Congo Liziba TV na ba vérité na hommage ya ndeko na biso ko kufa trop bébé belé parce que pe na sale émission moko ana ya Gabi awa to lobela avec comment ko zongela nga na ba commentaire les kechu Gabriel Gabi non photo yo kaye poto aloba c'est débarrasser c'est libérer hein eza pema c'est qu'il faut na ça to sola na maman tumba na moni papa pour le fiki pour FBT misalande aussi qui a maman chérie maman Nathalie fiki pour la membre de cœur elle ngana lanzala tali ngana souffrité maman Nathalie fiki pour pe merci les sous na bato tout bolinga Kevin bana le ketchunga pe linga binotro maman Aline Micha moté ma papa Micha bi Exodus babi flat hotel salle de fête studio Mamoutou Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris babi Chico Lukaya toujours. Bonjour Gabi. Bonjour. Ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Mes condoléances. Merci pareillement. Toujours mes condoléances, merci pareillement de l'Okolobi, merci aussi. Gabi, les lots aux yeux parce que tout le monde qui se demande, il y a des belé, c'est pas facile d'abord, il y a une zone émission, mais le coup accepté dans une émission de Congo Liziba. Merci d'abord parce que tant que vous en pour ça, nous allons toujours nabiso. Les lots aux yeux sur ma campagne, réseaux sociaux, tous en amatang lelo, tu perdre des comédiens nabiso, tu perdre Amkolo papa Kokodioko aussi que na Suzy Bantu, toko qui n'est mingi na Suzy Bantu parce que Zaki na marché. Oyo bazali komona monnaie bazali komitungu sa pona ye toye bananu ya Gabi isolo ya Suzy Bantu oyo okaki ngo ndenge nini pezaki mukoloni pezaki na circonstance nini ezaki samedi yango na tozalaki na tokendaki bureau ya docteur Mugijo tozalaki na programme mona bijou la reine poto ki ota Serge Mwimbo parce que patron pour lui kaza na mbaso si tenga tokende kotala ye na segi bijou na bitena ki na pas docteur Mugijo parce que lui ki na sala rakuna to na émission moto sala ba briefing na ba isobe
surtout si comme ça na bengi yo kotoke et pas passer patron donc ok nazo kende karaboye na moni kaka oh ndeza ka na kota na NTPC oh sous ça problème ah ngabi oh mirma makamnya zoloba a éclairci ba tout ka sous ça problème oh ba kota ni nyango ba moto yiko amona ninya fatu kaimbe sous ça kufi donc ça là moi pas se déranger qui pena makasi si bitima comme ça neti ngabo na yeba que a belaka pour asalaka 11 jours na coma wana yeba ki yango après na yebi susuté ki akoma ko bela nde bato balobaki akoma ko bela na yeba ki yango susuté voilà oyeba ki yango susuté lelo to swana nuobi ezaki na ozoki mamdo expliquer biso lui agabi to yeba nanu oyeba na suzi ndenge ni suzi bantu bon suzi bantu ngana yebaka epa ibakata wana suzi bantu au sa théâtre té enfin je crois na bandal alors na bandal on dirait azaka moi ça ya mutu on dirait azaka ndak mona mutu tonton azaka on dirait Kacher bo azaka via ibakata azaka Kacher si je me trompe pas ndé tozaka na moi tournage moko boye ndé bakata amemaka biso na ndako ya suzi na sepelaka pe na nga pembe wala pembe toto mike moi c'est kitoko voilà moi c'est kitoko donc première fois na mona ye yango wana théâtre té tu as beau kutana na théâtre c'est ça qui na moment nini bon par après na ye ko kutaye na ye ko mona ki a commencé la théâtre to kenda ni théâtre film mo bete pas léa et pas léa na motel Fikine neto on dirait basengaka ndako ya suzi wana akumbi kovanda motel Fikine basengaka ndako na ye deuxième fois na mona ye na ye komona siko pena ki abanzi nini Maboke. Voilà, merci aussi Nabatu tout bolingaka Congo Ziba TV. Tout ça toujours na ya Gabi mama tumba trop sur la plus marabango parce que ba kombe ko bimé belé. Au souvenir qu'il ka moro ya Nicole Bakata ndo expliquer biso ou be bare pa Nicole Bakata. Est-ce que Suzy aussi camarade de Bakata. Suzy pe avant ndo Bakata. Bon, ba série mo ba 2011. Moi, je suis dans la Pointe Noire. Pas dans la Pointe Noire et Barata. Aïe, singa abinanga po nani wala ngana zana kauka. Ouais, ngazana kauka Barata za ki Pwanza. Ndé singa abinanga ndé kuna zabe ndé ka tobeta masolo karabi nga kuna zabe na za les parce que Suzy ana ndako. Ona bana kolia banini Suzy azawana. Ngabia Suzy za ndaka bia Edwin na chiki Suzy na ndako mikolo azana ndako. A occupé les bana bien, on s'occuper na bana bien. Donc à singa na tranquille, à s'occuper na bana bien, à s'occuper na bana. Donc c'était ça, en 2011 comme ça. On a vraiment vendu pas Nicole Bakata. Raison y Bakata et l'on a vraiment vendu pas Bakata. Té, on a bien baba camarade. Avec va approcher mes proches et Bakata. Il y a Bakata oui. OK. Bon au départ, na le on rappelle Bakata et bien raison nango. Té, na évité. Voilà, tout kosola souci pa ko na monde de théâtre ay ko sala marampe belebe na kasa monde théâtre ay ko pesa pe en plein na ye a super place na théâtre parce que la bina kasa ekiri yo so ito là to la muke we to monde Nicole Bakata de to là to la muke to mona ki le souci vraiment qui trop proche nan de kona biso Theresia na sali Constance ka ba enquête pour na na sali mission mo sala ka boza ki na réunion ba mama afa oyamba Theresia otuni yo na souci bosolate bosolate ya lubarake bosolate bilo musu ba relation musu za relation musu za ke nzambe ndazo boya ba pasteur ba ko pekisa biso libisa biso nano retourna reno question et la condamné pour la mola on dirait bazaki na baba mes attentes ma ba tiraillement ba nini bon yebinga tumba na kena ko tumba a répondre nga bongo bon pour la ngana mona qui peut-être ba na makamba bomela na raté mona qui camaraderie no sauter za ko swana pas problème ezala quand même sur to ko tongana
qui camarades c'est comme déjà 3-4 personnes et comme akaba ko tongana le bac kenda ke zongaki ozomona c'est ça. C'est ça Gabi le sujet. Daka fungwa maki penza te ka fungwa milanga so endeni te. Ngapo na ebeka asuka ina ngaka wana. Le sujet Kofi. Te autant que toi puis ngana to analyser ma bebele. Te za leka ba TV ba ko so asuna suzete parce que ba le bon sabi que sujet ba kapi ba obenga suzine doki na théâtre akanga ba chance abato. Bon, ils ont circulé. Oui, ba kiango. Oui. Au Santa. Ils ont circulé nango mutu no so yo kana même bana mike balado na no so baye. Ils ont circulé tout le monde a eu baye bien ngo. Boluka boye ba sans l'histoire ngo ton Thérèse ya ko lo bali kambango. Na ko lukana yeba ngondenge nini bango baba camarade ngana yeba na lukana yeba koma. Na lukana yeba neni. Ngana tozo mona ka kezo le ba mabongo yo bika théâtre pete. Moi li comme ce que le ba mi so tozo kaka bongo. Ils ont circulé ka bongo. Ozo mon. Voilà, ils ont circulé ka bongo ndezo ba. Mais lelo mais on va avoir une émission. Pour ça la émission. J'espère que tu entends d'ailleurs le club sur émission. Ah Lucana, moi je m'en fous. Ya Gabi, au lobar émission, au bizan a film au théâtre. Aza pembe. Film ya ndoki bondo lobaka makasi boy. Ako meka rabatu. Ako kanga rabatu. Mamna lobango, j'espère image bo chas ba Jonathan. Mamna lobango. Wana siko baxi bilengi na yo. Tezela te. Ya Gabi. Ya mutu bilengi ele kechu. Ba chango. Mamna loba Thérèse ayebi, vi ayebi, bakata. Thérèse aza pembe. Yoka. Bakata za pembe. Bana liso baba pembe. Bata ba pembe bazé belé la nani na musala na biso te. Film diabète so sala nan. Te na sala mutu te. Ba pesinga idée. Nga na zui pe idée na ngai pe o na viva na bambi na kati. Ya Gabi. Naza libre. Film a diabète so sala nan. Te, na sala mutu te. Na sala mutu te. Mutu oyo I ba pesinga idée. Ngai na zui oyo nga na mona na viva na vi na nga. Na tie na kati. Bon, mais pour tambola, c'est mon sous-ét. T'es tambola, c'est trop dit. Vous avez à la paix, moi quoi. Bon, t'as que collègue. Parce que ça m'a abimat. Oui. On a wanga nango. Au santa. Tami kuna na koli kuna. Au santé le mot pas sous-é. Ko sentir ne. Ndé mo ki les oloba. Té. Na mwa nanga eloko ya et puis l'air ya fanda ke pananga. Nanu makambo ane bimité. Avant de pas na. Te ko vanda eza makasi mingi donc ezaki ndeni. Po bato bazolo baloba ngo mingi ezaki ndeni ezaki film nanga. Ouais. Ya Gabriel Atonda raté. Vous comprenez? Yes quoi azaki pe camarade nanga. Donc a joué qui chaque jour à filmer. Et quand on a pas dans ta casa que je salue. Donc yé pona yemo ka mona kike akenda ka zonga ka a préféré ki a fandi na ye. C'est aussi si 3 jours na biso à tournage. Après, tu continues na biso pe sous ambiance na biso. Donc tu fais na biso na ndaku, tu sali na presque 2 semaines. Après ayi ko kina ye. Au Santanine. Et le côté. Pour n'y a senti te kangala senti. Bon, on a Thérèse à Loba, est-ce vrai ou est-ce faux? Thérèse va bien à Lobani. Mam, oh, regardez, qui c'est à Kangakaye, pasteur après qui ça y est. Papa. Bon, on a goyeba. Tu es au Vandane, nazo tuna. Au Santa moi, et l'eau comment on boka ou qui moi pas. Au Vanda, te na Santa be kaboka ou kité. Wana na kokosa, na kokosa, non. Ngala lobara likambo eza vérité. Na Santa boka ou kité. Wana kutu na uti na ngape kutu Luanda. Na ina na bambongo na ngai na nga bien. Vous comprenez? Na Santa na nga mabe moko te, na Santa pe loko moko te. Toza na biso bien. To fai na biso bien, tozolia, tozolamuka, tozolia. Nga lokwa na kipa na zako pa ko kipe nga attention quand même te sali ke na bana kolia ka batongo.
parce que ngaza pas ko linga olia tongo te ngaza olinga na olia tuna la mukina ba 10h na sokoli na olia ti ba 12h mais yaza olinga olia tongo soka la mukina de tongo na meeting na congélateur ezali ozo comprendre meeting na ezali na tongo ni wana moi matulali tsada makabu na mai makabu na ya kalingi matungulu exeter bilo na zaolinga bablo moka ndengwa moi kwanga moi fufu na tongo nani moi meeting na ya lia 12h azongi na pongi ozo comprendre moka ya la muki susu bo continuer na bino vie donc il y a que sera pesé ba tournage chaque jour té vous voyez na tozali na sona tana biso pe ba Christian Shoga pe bazaki na bango bazo ya na bango chaque jour badadi di kambala donc tozali na so bien c'est-à-dire que santé lo mabe partner ni té na ko saté voilà bon ce que nous autres la caméra les peu ba comment cause ya gabina liste vous a parmi bateau ça là sous filmer vous a pas un bateau loba mabe ya sous na loba ngo wapi oui acceptaka parce que na sala émission ba filmer to biso na ba te keza sous est-ce que on va commenter ba émission na comme kozonga na loba ki kombo na ye na émission nini bobi miselanga na théâtre basa pembe baza ebele ya le kai bateau surtout kana pembe te si mutaza pembe la donna na ngai yo avanja za pembe te ilustara pembe te mwana oyo nani oyo mwasa MK mchanga ona Barcelone a mwindo a pembe te sko solo bi pembe mama balati sango mutu moko boy te wana kutu tango yazaki pa nga kutu wana kutu makambo wana neso circuler te à l'aise. Oui, parce que au bas qui mouton pas vendre na ndaku nous na émission nanga. Oh ba tu vas vendre ndaku na rebele bokaye. Au loba qui mouton ko la fin na vendre ça na ndaku nanga. Oui, ba tu vas vendre na ndaku na ngai. Non tanga kombo te. Au bolo ba pour le la kufi hein. Te za kutu pour la bongo te. Za kutu pa kufite. Bino botuninga ki sérieux. Ya on a le billet. Ya on a beti li solo na ye po tuninga vanda pa non andimi. Mais zakara yete. Elle va tout de vendre na bon pe na ndaku nanga msupenga pe na kina pa bon pe na fanda pe na sa pe ba 5 jours ce que gabi dobi ke vraiment pi moi amitié oyebaka ya vraiment da ba collègue to mdinga ndinga na Teresia olukate oluko bongisa ucha bango mpe te wana na ucha mai na munoko te oui Teresa lobaki non aboyi ba raison za kinini Teresa lobaki non ye moko ayebi ba raison na ye oyo ye moko ayebeli on se comprend oyo ye moko ayebeli ngeti na kokumba ona mukongo te ngeta linga te abetelo ba raison ngata moko mbale te abeta pete ngai pona ngana kanisa ka on dirait ba kotonga na si omoni mo ekiri na bango beze ekiri pe chaud ba Teresa kasi ba ekiri na bango ezaki ba ekiri chaud kasi nga kanisa ka pete ba kotonga na ezaki lelekaki epindaki ezongaki salaki boye ozo comprendre ok par après to yako nini wana yako circuler boye lelo toyambi toyambaki mao toyambi bato ebele ba l'équipe na émission na biso ba parti ba ibutu bato ebele ba l'équipe na émission et parmi ba azaki so akutana na moto arobeteleka ba makambo oyo bata théâtre ba rosala azapete akukuta no pe na nzela ndo expliquer ba réalité makambo oyo ba passe ba choc ba réputation ba ngai eloko moko ayebisaka nga abinanga jojo abinanga omoni yo omemamaki mais na limbisio Suzy mais Teresa na kolimbisa te nga na yebisi pourquoi ils ont un problème na kati na sali sambla wana Suzy mutabi ko na bango te tani nga wana Suzy mutabi bisio ngabi problème te na yebisi ka bongo obika voix na ndeza laki na yebisi ka bongo ngabi problème n'insistez les problèmes vous comprenez mais ayebisa nga pekete ke vous savez nga filme akumba nga pe na ngote asukse nga kawana vous comprenez pour ça le ba na ma filme pour na nga na tuna ye on se retrouver na kati ya filme langa ndengeni
Vous comprenez? Donc à souka nanga ndingo ba nanga yenda ko limbisaka ye ti. Na tunya ki problème. Abi nanga na yebisi okaka bongo. Soja bina ko limbisa Teresa. Après ba biko ba nanga pesaka nini body body moko beza na tournage à Belleville. Pesaka body na lata body mo ba jaune boy. Ya ba nini ba ya ila kitoko. Yawe mabanza molati si mtatindele kingango. Ezaki ya bien na bosali ko grifango. Na ton pekala. Ngabia yo linga mona biloka couleur te panzana kipe abosani pe zela ezali makanga mama shako to koti na mutu ka Belleville biso binyo surtout toke to check ba mona sima toketi na matanga mama shako donc est pas wane to palanga na kipe pa bosani ngapene na kindaki et dérangeant qui donc c'était ça na makamba lobaki ke momoni moninga bazali net yo zakane bakata et rotene bakata bina ko bano so limisa mais Gabriel te ce côté la métier bazali qui tant que bango mi balena Teresa ne ba komela ki ba me pe ko tonga ba de ba lesbienne ba bazali ko loba Marie mère wana ce côté yo abi Gabriel grâce aussi bantu na limbisio mais Teresa te singa na limbisio po kota ki na makambo moko boye o me mamaki ezaki ni likambo o me mamaki bon c'est quoi na yebila ngate ba prendre na ko comprendre que ça qui filme wana après on a comprendre que ça qui filme wana OK on se comprend parce que film on est ça qui na ba idée belé ya qui na ba idée belé bon on a évité comment se retrouver qui na kati ndenge nini donc après on a qui koyeba siko makambo wana o filmer o na kuma ko na matoi o filmer la diablesse siko ngape na tout moyena tout na e exactement on a tout na bat makamte pas tout ninga pété mais ngap na tout na e ça pété mais to continuer na soko solati na ndenge a kufi lo zo banta kufi aza malili ba kombo zo bimaka ya bato so photo tambola ndé na mokili po mabeza la te faut bozala ndenge omoni papa omoni biso tozala ba malade na biso na kata banzoto si ya bantu aza mutu ya asthme wani bandaki nano abandi nini théâtre te po nazo yeba seri moko tozaka na yene bakata aibise bakata abi asthme ezo continuer ngai ozo comprendre abi asthme ezo continuer abetaka soli abetaka lisola bakama bapema nano taka kalawana donc des hommes malades moko na bandi théâtre te ya kala nini asthme wana bakamba ya biloka kati wana eza ya kala omoni démarche na ene eza ketchaboy eza fierté eza asthme pe mamtemema ibongo pe mamtemema ibongo azaka tout droit makamu na ba famille na bien yango mtemema ibongo eza malade moko akala donc malade wana même ya nanga kufa nango na kena na kokota libala moko boye pa ya na bebaka ta moko utaka mbujima ibo aza diamatisphère akala mbongo na kokota na libala kuna to saka 3 jours na bakata wala ba téléphone pende za te ndoka yana sasa kufaki oh ngala beto mas biso mo bevele mat njoka yana biso sasa kufaki déjà ça fait 3 jours ngana yebite ba ibesi kanga na zate ngana zoliaka na mbonga bato ya mutauti dia makuna tozo lia de bakata kuna moye zate ba fufa milena baluba on se comprend mobala pesinga mbongo baketi kanga pe ne flash changer bilamba ngai e bakata na yana bango wana ba eko tika ngana mutu kana na monaka bato ebele boso lo pam oni bato botata nga oni no kasi yo ebite ya meta kufi nini apema wane salaki na butu abundana ki na butu mutazaki te pour akataki donc eza maladi moko ya bien te mais to comme ça kutu nzambe parce que ya umela kinango umela kinango déjà ngo Teresa te boluka mutu moko chate mutu boyo mutu bete eza maladi moko eza pene boma c'est tout ça na mabeti tant ça en vie oui maloba oyo ba choc parce que ba tozolo baza mutu abomba ka makambo a question te abomba makambo te ko kipe makambo te na ko bomba makambo za de morote OK ye akipaka azako kipende makambo te donc azaki fimo le quoi ba fio anko vous comprendre
Donc il likambo kokoza lokwa ngai alekisi yango eleki mais wana nayebi que peut-être ekokai ko choquer muke parce que vous comprendre et koko choquer muke mais yango te za cause que yango ne mema ina nini te wana eza maladie moko abela yango déjà bandaka l'autre moni vidéo circuler parce que Dadi Dikamba kufa ki anto bakimta shokaka Dadi Dikamba na shokaka ipo kufa na maja kati ta shokaka ya zalaite donc mutu soka kufi akufi ba peso ki leona ona kei bocha no mutu na ngate bocha mutu na ngate so nzamba permettre mutu akende akei kaka. C'est ça. Bon, ce que nous avons comédien, c'est bozoya lela pe bozoya pe matanga boya koya matanga ya nani ta ya suzite royi ça va on non obo salaye obo loba pone ba loba ngabumba te te on a lobi te batu bas ata ba salaye nini eza na famille na ba baza pe ko swana ta bande on pe baza ko swana mais bo ba lela te ba lela na bango kakata mutu so fani na yebo mesani na yata mabezali soki o ata kutu so problème oyo kaka passe ozo mon oyo kaka passe le nani le ka Teresa kufakia mutali bosa kenda ina suzit kas po ba mesana kiti ba yeba na ba famille ayo ki kapasi keno nini wesali be azui makamba zaki nango atangwa pa malgré ezaki kakanda ne ezaki kakati na ye mais ake kaka matanga wana biso so tokokele kaka boka te so mutazo mi bwaka na mabele nde alekaki bolingo mi ti pas baza zo boka bazo mi bwaka maka spectacle zo le kozo mulango te oh na zo boka la matia na muna na tika na muna ki mtawa tolela na biso kolele koma nango civilisé ozomona kolele koma nango civilisé ole no na muvandi no ka kolele koleka ba famille na ye je dis que image comme na fatu mtakolela makatsi kone te tu mona fatu mbinda zakuna be bazaki bapi yo bi comédien ni azovanda na kwa mimi tenga bi mtavanda kuna te ngana bi tolela na modération parce que biso ne to consoler famille ozomona biso to consoler famille tozana sona ki mais espèce bazaki ba amitié mais so za bolingele kai makasi yango wiki ba kokate bazolela makasi ndeni balali bazolala bana bazokweya olala la prompte ngapesa na kela na olala ti so yo zibe bato ba koya tina matanga ba komela ba koya te koya ndeni ya so to remettre à battre spectacle ko sakana te ndo mo leso ba comédien ta battre ba spectacle donc biso surtout to lingaki na biso mo la mai to zaki na biso na do zaki ndeko na biso nyonso vous comprenez ko ba msu bazolo ba bozolela te bazolela te comme to lela kana kombo nzambe to mona fatu ya Nicole parler là qui bijou la reine parler là qui mais moto akoya mtazo vande kuna to mona chaque jour ezaka kaka fatu okoya ndeni azovanda kangitsuka maboko mamunyosa camarade na c'est normal mais yuzo balé la modération des chaque te ko la modération que biso nem to consoler famille au moins que biso soto to comme ko kwa ya ba évanouir tiko famille esuka famille esuka ozomo et puis ko la et ça ka choc après les choc après donc moi sonne tout ça ba tension et ko ya après ba pexera biso amoti et ko ya après au monde pas presque que ça nini et ko bima ça y est au pays dans la tête mais ba doser ko la modération ko la moko bien na kimia vous évitez parce que Mathieu ba docteur ba pesa yo obi docteur ba pesa Gabriel tant pas mais yo ba ko maîtriser yango potentiel ko kochaka OK il y a aussi pays ba nous bazana matanga na baza ko lo babe mabe ya suzi bazana normalement ndika mamuzo bolo balo neza ko zakana bata théâtre moi pe yokuta zo lela makasi me aloba mabe uzomona bo tiaka kaka teke bato baza ko ba mabe na ye pas zo ba mabe abato jojo nani ye pas zo ba mabe abato ye nani
Yépe azam ta kufi tu peux se respect to le bakara te ke no ya za ki bien te wana neti ngana okosa na ngabongo te na okosa te to ko le bakara te ke azaki bien te ye pas exactement bien na ye vous comprenez azepe na mabe na ye pepe super tu passer mabe azo papi mabe abatu super sali mabe pe ye pe bazo papi mabe na ye neti nga pe so sali mabe ba mabe nanga sebe muta sali mabe no papi mabe amutu vous comprenez Sainte Marie Goretti na kat na biso azate ata so ngana lona kufi lo boza bo comme sanga te ke ngane na zaki bien te toza batu to kolela na biso po to ko sakana te ko vana 20 ans ou bien 25 ans ici ka moko bo mona naka bo tournaka eza famille si eza famille ba du sobo la bolela na pasi bo mona na souté ozomona bo mona na le souté mais ba ifengo lia pe ali vous comprenez bon moi na souté bozo lela ozomona eza pasi nini ba ifengo nene ko exagérer que ba mona ka que non ye kuna zo lela moyen te attention ko toza na biso bien ba attention komi si ya makasi senga na piaka yango wana to lela ya okita lorsque yo lela pendant 2 semaines yo lela no ka chaque jour mutaza la mort. Non. Silencieux. Non, pourquoi? Te, ozo lo leli. Au PMI. Fandi na yo, comme dans normal. Comme dans au moins le niveau to comme lelo na mokili. Kufa comme dans normal. Ba kufa yo sa kakala. Tozo ngula ba mama so balata pile bilamba noir, bilambe katana 40 jours. Lelo to kokango. L'autre kokango. Parce que le Gabi tout le monde est un peu bijuna ni 7e bagarre à lobby azana ba voix article là qui batakiat balinga qui était ba bomiye bazana ba voice te na 7e bagarre bi de bongo te kosi bazana ba voice te 7e bagarre aloba te ke batu ba bomiye te aloba bongo ma bazana ba voix article là explica ki ene ba makambo yo ele kaka explica ki ba makambo bo ele kaka de explica ka 7e bagarre. Tu n'as pas beaucoup de temps sur Zaki quand. Bon, on a mon akaye. Zaki quand on a expliqué nga kia Zaki 11 jours. Zaki. Zaki quand on a tournage. Vous avez jour vous avez na. Zaki quand on a tournage quand on a expliqué nga kia Zaki 11 jours na coma. Ndenga na esenga bina été. Nani na kutela kina petit na nga kenda ki la kenda contrôle. Excusez, a esinga ke notre oza na 3e niveau. Mais a esinga te ke oza malade makasi oza na koma isenga ngo tabeka boza na 3e niveau ici li ozo ba tournage après na ko monika na bezolo ba maloba awa ezana ba tournage pesa ka mai na tournage moko we mai ya komela quel mai asengi mai on pesa ba pesa mai opesa ba bika tu jmo théâtre ozabi ba bato na toujours beaucoup de ça singi lo komela mai ko so apesi mai ndesa ene beba na mai na sengi mai ba pesi nga mai na kufi to tika biloko si to tika biloko ya Gabi to tika biloko mutako pesa mutu akopesa mutu eloko mabe azate na monde na biso oyo to na biso mabe mais poison ti mais na za poison ibutu. Et ça quand il est là. Vraiment. Ndio mona qui a poisé ça. Point. Oyoka pa biso ga zo poison. Na yoka kapa bat. Ndio mona beza poison. Ya. Bon. Poison peut-être bon wana nango. Tout le monde a zalaka na poison na théâtre. Tout le monde a zalaka na poison. Boyi butu nous sommes poison te. En tout cas, na ebité nyanga na ebate kaza na poison. Masanga toni. Je ne sais pas. Batika. Je ne sais pas. So kaza na poison, so bengege nini so. Nga na yoka ka ba poison, na yoka. Obenga eto sola no tuna poison ozeli wapi? Ibo to amutu pa katela linga. Merci, Torida. Jérémy Mbote. J'aime bien signaler dans la boîte. Jérémy Chabat. Jérémy.
R10 mamoseka mamoseka ozomona mikolo mamoseka te beauté azobimisa nazo comprendre yango te oh azongi lokola mona moke passé je comprends rien ya gabi toko ke vers la fin yo chité mission na biso bufa est-ce que yo pe bato tout o besoin un problème o boulé nini na 2023 o bozaka ba problème tout boluka bo bongisa o balingi ngala kufa bango bakufa na bango oyo ke tozana so da problème ya ki mike neti nga zana pa mamu tuté nga vraiment na mutema nanga nde nzamba salanga na pa mamu tuté ba doit kufa oyo alinga na kufa akufa naye ena chena na mnoko te akene penda bayo mais oyo ke oyo toza ba problème mike et on donc tous en action bien nga vraiment na pa mamu tuté 2023 je connais des cas émission mo bona lobaki yango donc nga senga na ka ba pardon naza pa mamu tu choka ba tout so na neti nani Léa pourquoi nous tanga ka komba Léa ko ah les questions c'est pas bien na lina ba prompter bon les kino karini ya mado bo bongisi wala mutu nanga les kino karini ya mado Léa za mutu nangai donc nakenda kuna aller pondu nanga na funa nga munene na meli mai nanga akeyante na lingi na ba prompter bon les kino karini ya mado ngaza nanga bien na bato nyonso tout ya théâtre na linga bango mingi donc na lingi na ba prompter mutu te bon les kino karini ya mado oh ba coquette kutu ezaki kutu kita mata ndeko esa coquette te na tumbola ki okaka po mikwana saki na succès yebi ngaza so mtu ana mo succès na chubie mo moke po bepesa makam ozomona to bongisa on se comprend mais on a poso kufa ba kufa na ba waza poso kufa ba kufa na ba voilà merci mais toute l'année la modération na matanga modération ba bale la makasité en tout cas, il y a une obligation. Tension ezali, problème la vie. Eh, on qui les a ma camboyé les questions. Tout est dans la modération. On y a qu'on boit quand on boit qui hein? T'as qu'on couvre tous les jours matin. Attends un moment. Vous t'en la qu'on a fait. Quand vous t'en la matin. Oh. On a problème. Italio. Ah. Voilà, merci à Gabi. Tumba. Fan nini na ministre Botala yo. À propos ya film Diablesse, oyo lobama lelo, oyo lobama sur osayelango Suzy Bantu, na ma ondo expliquer ana émission na biso, na batu ba tiango na mitu na ba. Na ba film oyo ngana kenda ko jouer. Bazo film mona mwasi oyo Tumba, mona mwasi o mibali ebele ya zwa mibali ya batu, ezo me mama peka na vinanga, mais na kiza mutu te. Na kiza mutu te. Kena le baki o film bazo sa ila kaka ngai. Po eza lango yangate. Mais vie au sala. Na kipe na ngate po batani komo na ngate. Eza makameleka na monde. Total lango même ma film ba Nigeria ozo mona keno fio yo asala batu boye fio lo kaka batu. Même na Nigeria ezali bon na Nigeria ba bi Suzy. Ozo mona. Donc ça film oyo ngana salaki oyo ke nazwaki idée donc nazwaki makambo ngana mona na tie na kati vous comprenez eza histoire vraie oyo ngana mona na tie na kati ya sa ile film na ko kanga nzoto te na kanga nzoto po eza likambo ngana mona eza likambo ngana vivre na vie nanga na sa ile film na ko ke pas mutu te na lobane ke o sala kinga boye à partir du film on s'est retrouvé mutu na kana o kana ngai loko na sala ki boye nzoka nda yebi po muno soto o sala mabe yo ke o tunete bo ko na l'état bandi ndenge ni l'état e makambo wana te malamu ya yeba ke o yebi eloko ya sala ki yo à partir de loko ya pesa ki yo yemoka ko comprendre ozomon ils ont histoire vraie ya jeté ya blague te on a vivant mawabi bokene bosenga bolimbisi bosala bosanga na bosenga nzambe bolimbisi bino tu ba comédia basi osala mabe makambo soya
yenda senga bolimbisi yo non ok senga bolimbisi makamni ya yo pour tuna ba question on se après wa moi ma belle question ma belle to sali mais je kana comédie mutu na mutu ndiazo par na ye asenga nzambe bolimbisi nzambe basenga ke bolimbisi en général te bioso boke senga bolimbisi te yo soko yebi mabena oyo sala na mokili oui mao fukama le bana nzambe limbisanga vous comprenez ngati na nzambe labi ke na sala ka mabebo nzambe limbisanga na za moto pepe sanga makasi bongola ngai ete nazongela ngo lisusu te Pepso senga kanza bolimbisa pamba te yesa nzambe pe bongola yo ozongela ya ngo lisusu te ozomona Tokyo senga bolimbisa so biso soto na ne plutôt ça toi na lisumu moko te. Merci à Gabi Tumba, merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. To sepeli ko ça veut dire que bon il y a la modération, ba tika ba tension ezama bebele bele ko. Corps ezana. Corps yana ba tie programme te papa. Corps yana. OK, ne peut pas. Hein? Oh les amis be tension besio. Ko ile pesa attention ko isaka. Ngana eba kene na lelaka yana nga. Na lelaka après et aka osalanga mabe ah oui et aka osalanga penza mabe banda wana na koma soki neti kuliwa na kei so peut-être na zo kamula miso ezo mimalango te na fai nanga ozo comprendre na fai nanga ozo mona na fai nanga na fandi na zo regretter na mutema passe na mutema si on a staro de fama yuat ma miswa la faina na nonyo ko maté ozomo ya ba force le la maison mi ezalaka le kechu moi mbanga pe makere ko bima ezalaka ba ba sa mi na matanga makere ko bima pe oko fa no pe boy fandi uma le msupe ko fando fandi na okaka mais ozana passe wana passe mais au fandi au forcer te so do forcer et ça le bien te la conseil nga na pesa pour na bato babela ka attention si yango wana pour babela ba attention botika ko lela makasi c'est ça la vraiment bien te ya bakata malembe ko lela mingi te fatu malembe bijou la rebo pe misa babi danser bakata pas lela makasi je voilà oh allez là qui camarade nae babanya na théâtre te ibele bayi na susi na théâtre bakata bayi na théâtre te bayi na libanda na baleya pe babanya on dirait libanda oui merci ya Gabi to comme je na suka émission na biso na pesi bambote na bo ba mibange bozo te ba mibange ba kozwa merci ko Chuchu Luambo la star Chuchu Luambo ala kanga mbongo tilelo akabaka makasi rappeler ya mama restaurant bika asala bo akabaka makasi wa mutu moko bien ena tina restaurant na France mutu moko bien parfum mutamaka muye eteke chazoloba yana sans tele ke tuna linga wana mutu nanga asala nanga Sylvia Kaka kenda passeport rouge tete yondo de mi à mort mukila lokondo ya mete ya nguda songa mbeli babetaka likofi te ya godet chumbu yanga ya kati force tranquille Marlène Bille immeuble na pesi mbote na ngali susu na Juliana Thomas États-Unis koyate bendele koyate Mimi Ngwango mwasi mbinga o wapi Rolima tout à charge na pesi mbote bambote na bino ebele bambote na bino nyonso tout batumba love batumba shuba les amis de Gabriel Bolembo mi bange nyonso na pesi bino bambote ebele Mariam Vargas na pesi mbote Mariam déjà na yebi babor retourne à Kisasa wana moi arabe moi arabe ala traba ba roba ba bijoux na omuna na Dubai c'est ça va dire merci à Gabi to na chambre neza ba robe wana dans la suka émission siko to katana bisoka émission obwe sona bato nyonso ba tonga yo cc na matango yo sabango ni batonga na bango banga mutu te etalinga te batonga na bango ochi combien na cotisation non na cheti Ursule Peshanga Mobutu achili kolo Ursula Bominga Ursule Peshanga Mobutu okati masolo kitoko
ici peshanga akati dona biso awelelite a sali minene te a déposé a kangi masolo point barre. Donc a pesi bato belé kimia. Wa mukolo Mobutu $20. Wana Mobutu. Yo tu as combien? Wana Mobutu. Te. Oh. Maman Denise a pesi 20 000. Maman Denise a pesi 20 000. Il pas Koko Dioko. Maman Denise a pesi 20 000. Il pas Basouzi Bantu. Aux hommes, cotisation déjà bato ba tché. Et okende wapi? Beba ali mbari matanga ya solo. Ba ali mbari matanga. Te bakangi te. Biso soto tie matanga ba tiende ba banderole ba ochande podium. Ndenge batiaka ya mindondo. Gesho mtazana nini wana ndenga saka nini wana. Donc to sepela biso biso to tia mbongo. Basa longo pe na batu nyonso ya komini nyonso. Balongo la dynamique de lemba, batia ya biso nyonso. On comprend? Batia biso parce que biso soto tia mbongo. Oui. So eza pona lemba kaka, batia kasi lemba kaka. Ba pe bamba baboko ba makasi. Batia kaka lemba kasi. Batia kaka lemba. Soki eza biso soto tia mbongo. Batia balongo la dynamique de lemba, batia biso nyonso. Biso soto de to tia mbongo, yango ba oliwe ba podium, ba tia ba podium, yango ba osala nyonso. On se comprend? Yango li comme dans le baka gesho longo la dynamique de lemba parce que tout le monde a zo cotisé ba na lemba te. Pour épée sa biso pe courage. C'est ça. Yango wana. C'est-à-dire que ici il y a 20, il y a 10. Man. Yo. Te. Na sepeli na ye ngamoko te. Bato ebele. Asali bato bien. Donc awela ni te. Azangi mbongo te. Mais à tes bateaux à l'aise. Est-ce que vous ça? Si, si. Azangi mbongo te. Awela ni te. Mais à tes bateaux à l'aise. Directement, bataba 10 basal nini. Babimi. Baki na bango na ngote. Babi ah, ngapi na kokocha 10 ans na zana ngo pa. Ozomo. Ouais. Merci. Toujours merci. Tous les sujets dans une côte à côté pour l'instant, marambe belé na mutu mais après matin marambe ko bima nango kaka toyebi pinza marambe ko bima ka bebe taliete. Ah ouais. Talingate. Ntokotonga ngai talingate ngao kenaka matanga na kelela ndeko na ngai. Ce qu'on est Teresa Kangé le babi le ngate zaka ya ko kanga mala. Eza ko kanga pazo mutu ako azo lukande mutu ako meka na eba ko la ni na mabele. Ndasa kazo luka mutu ako meka na ye. Ba ko la na mabele. Ndasa wana parce qu'il fallait talas comme ko lo bano eleki erozaki no vana na se ozola lo kandi fata zola ngo vana bongo batu bazolo yo moni siko ko kolela muninga te ozokolela muninga te moni ko makolo mabe ya muninga mingi alobaki ngo wana na be émission excusez alobaki ata bino penza ba chroniqueur est-ce que ya alobaki makambu alobaki ke mutu azaboye musuko tongana abimisa ki ba parole nini omoni kambezo kanga bino toi yoza parti na oza pas naza parti na été nga nazaka tout droit oui et tereta na teva le baki nini boy bisa biso to ebati babia zo le ataka alobaki ke aloka kanga ya sala kanga boy vale lika 3 minutes mais ndenge mami sune kokeli na lobi yango to lobango awati ndenge mami sune kokeli na lobi yango awa ke no mami susu tala mami susu mami so na nko et ko ça peut caméra pe mami c'est bon nango caméra qui est bimi tika le kecho courage na Teresia abia ko meka ba ko tanga na biloko ye yende azala a l'esprit moka bitumba to de mutu so ka meki merci et au salamabé merci na papa Paul Fikipo maman Nathalie Fikipo papa Pati Boloa fait moi naé maman Esther parce que vendaki na jobu na ndako na bango ba yamba biso bien OK matanga wana pour ça biso bien vraiment mi bangé to la na papa Pati
boloa tumba elombe te na banga te oh mika bo tanga bilo na banga te o so baloba la Simone Taliote na banga te merci nzamba sala na bien banga te merci to na biso to tigati so yo ki songi na yo so za likambo le bana etalo na ki songi na yo moko yo ebine ko potana nango nga yo poser nga question nga na répondre o boya ko koma nga yo le la kité yo poser question na répondre ya bino ko ba skola ba ha baskola na o azali na relation na sozi baza ko sokola sens o abi mapena sozi na comédie baza ba relation ba ya mibali ko sokola ba na sens ni baza pe o mena sozi yebi baza ko sokola ba na tena tena ko sokola ba pona ndiba kufita kufiwe yaya sikako mais oyebi pe ba te mais baza bat balingana na bango tolingana ndipo arriver là combien de personnes na yeba ta nombre Tongo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous